Nakoya, j'ai donné les numéros de téléphone, numéro mon nom propre, tout ça là, numéro Andaku, j'ai donné ça. Nakoti dans une église. La prédication selon l'oreille dans l'air on avait dit, on avait mis l'invitation à la prédication devait commencer au plus tard 17h. 16h, 17h. Nakoti nakati. Lui là, le monsieur docteur Brian là, azaki nakati na bureau. Voilà. Mbala moko, navandi nakati. Devant une église, louange. Ah. Prophète a kotate. Ti comme 18h. Ayo kota 18h30 comme ça, 19h, 18h30, 40, ayo kota. Lorsque ayo kota, abandi prédication. Babandi no makambo na lokuta la délivrance ya lokuta nanu, azwa garçon moko boye no akufa misu babando sala epa baindia iba biloko akufa misu aye na mwasi na ye ale yesi kwa sa iba biloko neka baventure wana sopele bamai ke moto yango mpe garçon yango ne parlait pas, il était sous muet et tout ça là bando mona te, il ne parlait pas aussi. Bamoko ayebisi ke non apasali babiloko wana sopele bamai faya tout ça la joana agangi mai ntango agangi mai bato bagangi na église quoi ke donc moto abanda aloba te baba alobisi eti après aye komona lisusu moto yango abanda komona te amoni. Alors la fille babaki mwasi na ye, comment est-ce que toi une fille soki oza déjà oza mobali na monaka te soki déjà miracle ndenge wana esalemi ezaka d'abord émotion. La fille azotelema boye bato nde bazotindaki kendo yamba mobali na yo kendo yamba en plein culte comme ça ti c'est passé esili abandi yo te ya mbala moko nayoki abengi kombo na nga nayoki kaka abengi Patrick. Qui est Patrick dans cette église? Moto asika nani yango aza kombo Patrick. On était en deux Patrick. Nga na telemi et monsieur là a telemi. Maintenant, avenue nga na vandaka, c'est avenue Mutombo numéro 1. Mbala moko, tote msu mbale, abeti sikolo kwa bino, Patrick oyo, ya avenue Mutombo. Ngabi c'est moi. L'autre là vandi, apesinga miko. Nasakola. Non, ovanda na avenue Mutombo, portail na bino, eza ya rouge bordeaux. Eza bongo te bapesinga miko ngabi oui c'est normal portail na biso eza rouge bordeaux. Nakota na kati ya lupango bato bagangi l'église kota papa akoti. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité est donc qu'ils allaient pouvoir absolu. ndenge ngai nani okwamie na boloko ya bolingo oyo nzambe nazo ape bambo nanga bien ya on a préféré na sala nanga vie Baby kiss. Accepte de cette bague que je place à ton doigt. Maman nangaye Fongola matoi o kalisolo Mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour l'opposition ya nzoto na biso yo muto beti ya batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo mutu osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit
na solution et na solution moi na Londres a na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 Balapa. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, vous qui avez toujours cette habitude, il y a kota la vidéo na biso, moté partout ce kabota la biso, en tout cas, et c'est nous allons mingi quoi va être bien au pesa biso confiance, mais de temps à autre biso, toujours bon enfin que tout perdre, tout gâcher confiance au anaté, tous allons toujours na bon mot qu'on a bien surtout moté na bino tout bola na biso. En tout cas, merci mingi surtout shalom na peuple de Dieu. Oh mais ça na kota la Nouvelle Tendance Télévision. Merci na sponsor na biso ya Gianni Sita. On tourne pour tout banga mituri depuis Switzerland, un homme réglo, crédible. Merci également à nos partenaires la biso surtout. Nous avons GL Combo de Genève, Claudine Bossao, Mami Mwanda et Kela Mwanzambe. Merci na batutu bazala ba sima ya kota la émission peut partager en haut. C'est véritablement femme d'affaires chouchou na tati là. Merci Nayo, merci Nama Lolo. Loris c'est la congolaise. Alors comme d'habitude mesdames et messieurs, Lélo, je crois que tu vas un peu aborder le sujet Moko, on a été tout à l'heure. Dernièrement, vous avez suivi les images de Konabiso, prophète Brian, Oyo, a été au sala miracle, bah image de la kisa qui bino pour natina na kola ça parce que ceux qui m'ont attendu sur bah image na yé, où ils en ont preuve. Nous sommes obligés à collecter un mot pour natina na ko. Mais ma lumière, na peuple de Dieu, surtout que les Bibles zolobake, racheter le temps. Car les jours sont mauvais parce que les lots ceux qui te battent, misala où il continue na ngoka na kati na ba église et continuer ti un jour au royo kaboé batu bazokufa parce que déjà batu bazokufa. Comment est-ce que mutaoki copier bana nzambe? C'est-à-dire mwana nzambe ou azoya na kati na église avec un seul but ya koyoka maté ya pour que préparer à kende akuta na bokonzi na likolo. Mais arriver à l'église, moto a pengu une église, c'est-à-dire moto a une église avec une autre image. Arriver à l'église, à côté de pratique au l'église, du coup échanger vision, échanger moto vision, moto a une vision naé, ya ko kangamana nzambe, ya ko servir nzambe, ya ko mipesa mobembe pa nzambe, a commis les sous incrédule ya ko saranate. Il y a de quoi aujourd'hui batu ba douter na nzambe na biso. Est-ce que Dieu a changé? Point d'interrogation. La Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela veut dire que Dieu n'a jamais changé. Déjà pour preuve, on l'appelle Père. Malgré toutes ces générations passées, tout le monde a 15 ans, il y a grand-père et Zalarate. Il reste éternellement Dieu. Il reste éternellement le Père. Mais le lot, je me pose la question, si réellement Dieu est en train d'élever frère Nabiso, Dieu est en train d'élever pasteur Nabiso. Pourquoi à un certain niveau, kokima bolingo nzambe, kokima bolingo nzambe kozonga na makamba mokili? On se pose la question, est-ce que le lot de comment kabisanga ote mbongo ndezo changer bango? Na lingi nazo ngisa ndeko pona ko répondre pona ko kobisa yo ki l'argent ne change jamais une personne. Au contraire, l'argent détermine détermine la nature de l'homme. Donc mbongo nezala boye et la kisa so muto moni muto bandako ko kaba azana mbongo tezo kaba akomi na mbongo akaba lisusu to yeba ki abandako kabate abanda inde ko banga nzala ayi ke no so ngana kabeli ete lokola epe azwaka lobi na kozwate. Donc c'est déjà une confusion, ça tout ba ke mbongo changera na muto te mbongo et la sarande nature ya muto. Voilà pourquoi est-ce que maman na baloba que non muto ba yeba kaye na babiloko ya mike. Comment expliquer que les églises, églises en biso, pratique mon retourna comme on a calé pas bangunza, auto no mona kala et pas ya magicien. Bato notamment la banzela wana ou balakisa auto la kisanga misapi. Abandiko la kisota la ozana chance talanzelo no zalabo. Ces gens-là on le voit plus pourquoi bakenda wapi. Bandeko na bakenda wapi.
c'est que vrai, bah côté na kati ya l'église parce que ce sont les mêmes pratiques. Bah imagine toi là Sabino awa, ça c'est un faux miracle moko monté de toutes pièces. Mais les lots va brandir on a la télévision. Na ota ko lo ba eloko moko le sous awa, on a tina la dénoncer en disant que les lots croisade de convention au baraka mogisha zo préparé. Soki kaka bomoni mutu moko abiki na liboma. Je viendrai avec les images dans la Sabino ba image parce que ba image en de quoi na ezali. Azan deko ba interné na quatre église déjà azoko lisama neuf, c'est-à-dire a créer structure ya mutu ya liboma. Où allons-nous avec ce genre de choses? Donc il ne wapi na ba église. Ba to va fana nanda ko ba sambela rasuste. Si on parle de faux, réellement il y a des vrais. Il y a encore de vrais ceux qui servent le Seigneur. Na crainte nyon soto ba bazana na droiture. Eza batu nyon soté ni bazaka na kati ya mamabe. Bazoti na biso ba image ya église moko lususu, une très grande église. Oh ba miracle ya lokuté ça là, c'est-à-dire ça le miracle ya lokuta te mais ça miracle ya kisi. Les miracles qui sont au qui une église wana au yépé ba prier sur eux, ba prier les yo au biki sur le champ. Ozongi penda mais yeba qui tant ozonga ndako 2 jours après tout, de tout au plus 3 ou 5 jours, il faut ozonga les sous sonner aux alaki. De ceux aux alaki est aveugle au yé direct au leki. Alors je crois il y a un frère bato ba benga benga a on a eu ce comédien Tingi Tingi. C'est ça? Tingi Tingi. Nous avons un comédien, nous avons un Caleb, il y a un groupe Sinark. Je pense que Jordan de l'acception de l'image. Ce frère aujourd'hui a commis aveugle. Donc a commis aveugle. Batam ici na ba hôpitaux et belé ya nenge na nenge neko o azo bikate. Mais azalaka na normal boyebi pe bota la peine na ba image na ye. Atika la ko bela mi souté. Mutuka boye abeli misu ekufi na hôpital batikali ata komona eloko moko te ya mabe na misu na ye. Mais misu ezo mona te. Les gens m'appellent pour Alain Zwan de Kouana mais moi et pas pasteur. Je me pose pasteur nini ongana komemia. Parce que ça craint. Okomeme pa kingani, okomikuna ote kumakambe belé. Et aujourd'hui on est en train de limiter puissance ya Nzambe. Dans le bac en clair, mutu oyo kaka komona ba image. Soki kaka ndeko wana kaka miracle wana salami et pas baraka mugisho ndeko wana ya liboma abiki. Na ye na ba image na ye awa parce que ba image na ti ba opese mbongo ezali. Ndeko wana lelo andimi na ye ba internet na église pendant 2 mois azoli ana kitoko za normal donc aopa kola mafuta te andimi ainda abeba atika mande fusuki pour na croisade. Baya kobiki sae na liboma ya lokuta. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Je me pose la question, comment expliquer que mutu donc comme ça nzambe lokola koko na biso. C'est-à-dire les gens commencent même à escroquer Dieu. Basili ici ko escroquer libanda, ko escroquer bato komi ko escroquer na nzambe. C'est-à-dire mutu l'équipe na cher zolo bape au nom de Jésus-Christ. Mais ayebi que en vrai et ça Jésus-Christ biso to yebite mutu ya azobela. Azana makamune mususu na sima nango. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Donc toujours dans cette même église, ezana ndekomo abenga kibiso. Ndekomo abenga kibiso na même église wana. Pona tina na kolela. Je vais vous balancer le voilà. Donc on a vu comme on a Patrick Ngandou. Voilà, on a vu Patrick Ngandou. Également, s'est rendu dans une des églises, car dans la même église, au miracle à Lukuta, il y a Moutassé quoi qui a Lukuta. Alors, dans cette église, Neko Oya Kendaki. Mais dans l'ingito landa témoignage na ye, Toyo Kanini Oyo, Azoe Bisabiso. Neko na biso Patrick Ngandou. Abete la biso solo makamnini o ayo kito makamnini o akutani nango nakati ya église wana. Comment est-ce qu'ils sont en train de monter ba je pona ko escroquer ba na Nzambe. Le concept dénonçons non vivants peut aussi avoir un sens.
ce concept peut aussi avoir un sens. Pourquoi? Parce que tu sais quand même que ton moutazo azokota na kati église aiko lokelongi na nzambe et après prophétie à lokuta babandi ko travailler mutu toujours na kati ya église wana na bi toujours na kati ya église on a l'accès na miracle ya lokuta et salamaki awa. Alors tolanda témoignage ya ndeko na biso Patrick eloko nini oyo yakutani nango nini o basaliye baibie nini makam nini o akutani nango na kati ya église wana et nous allons nous retrouver tout juste après. Suivons. Ok, bonsoir. Moi c'est Patrick, monsieur Patrick, je suis à Bombal. Donc ces messieurs-là, c'était vers les années 2015. Et à ce moment-là, j'habitais chez mon grand frère à Limité, Pont-Matete là. Au côté de Pont-Matete, j'habitais là-bas. Comme c'est tout près de cette église-là, et j'étais au passage dans les quartiers, et j'ai vu ces fidèles, et bazo tambola na ba papier quoi, ya ba séminaire bazo kabola, bazo sa évangélisation bazo kabola, ba kutana ngai ba rencontrer. Ils m'ont donné cette invitation, Avenue de la Paix, numéro 6 c'est combien là, prophète Brian et tout ça, bah, séminaire, tout ça. Bon, comme à cette époque-là aussi, je n'avais pas de trucs à faire. J'ai dit non, c'était un certain, j'ai dit je crois. J'ai dit non, Nakende, voilà. Je suis parti. Lorsque je suis parti, Nakende a commis la porte. Avant la quota, on a mis des trucs là, genre, bâtier, table, cahier, il y a un monsieur là et une dame, comme le protocole, il y a un babatou. Nako typé, babeninga, ah frère, bonsoir, oui, nakite, ozamutasika ngabi oui. Ah, fanda umoni, batasika no sotozo répertorier bango, peut-être na après séminaire oyo tokobanda kosala bato na ndako soit tokobenga na numéro ya téléphone po toyeba évolution soit okoyaka kosangana na biso tosalanga ah bon c'est pas aussi mauvais à cette époque là comme nazali na église te ke manke na kosambela te mais abino bon napesi au cas de quoi so namoni ke ça m'arrange nakoya j'ai donné les numéros de téléphone, numéro mon nom propre, tout ça là, numéro andako, j'ai donné ça. Na côté dans la église. La prédication selon l'oreille dans l'air on avait mis l'invitation à la prédication devait commencer au plus tard 17h. 16h 17h. Na côté na kati. Lui là, le monsieur docteur Brian là azaki na kati na bureau. Ala mbala moko navandi na ngati tovandi na église louange ah. Prophète azokota te ti ekomi ba 18h ayokota 18h30 comme ça 19h 18h30 40 ayokota lorsque ayokota abandi prédication babandi no makambo na lokuta ba délivrance ya lokuta nano azwa garçon moko boye no akufa miso babando sala pa ba india iba biloko akufa miso ayena mwasi na ye ale yesi kwa sai ba biloko neka ba aventure wana sopele ba mai que mutango pe garçon ngo ne parlait pas, il était sous muet et tout ça là bando monate il ne parlait pas aussi maman a dit que non apasali ba biloko na sopele ba mai fire tout ça la joana agangi mai tango agangi mai bato bagangi l'église quoi que donc muto banda lobate baba alobisi eti après ayi komona lisusu mutango bato mona te amoni alors la fille baba que moi si na comment est-ce que toi une fille ce qui osa déjà osa mbali na mona raté ce qui déjà miracle ndingo ne salimi ezaka d'abord émotion la fille azotelema bato te bazotindaki ah kendo yamba mbali na yo kendo yamba en plein kilt comme ça dit c'est passé et si la bande te
mbala moko nayoki abengi kombo nanga. Nayoki kaka abengi Patrick. Qui est Patrick dans cette église? Mutu asika nani yango aza kombo Patrick. On était en deux Patrick. Ngana Télémi et monsieur là à Télémi. Maintenant, avenue ngana vandaka, c'est avenue Mutombo numéro 1. Mbala moko, tote msu mbale, abeti sikolo kwa bino, Patrick Oyo, ya avenue Mutombo. Ngabi c'est moi. L'autre là vandi, apesinga miko. Nasakola. Non, ovana na avenue Mutombo, portail na bino eza ya rouge bordeaux. Eza bongo te bapesinga miko ngabi. Ah, oui, c'est normal, portail na biso eza rouge bordeaux. Nakota na kati ya lupango. Yona papa bozali moko salete yona ngai tokoma moko nazala mukanda yokoma makomi na luyembo nanga bato basuwa bomo na biloko yo nde mungwa yopesanga saveur yo osiyanga rivière papa inondenga aikoni yo moto papa pelisanga ozamai neve na pusa papa sulajenga mwana mpate. Ndako na bido eza en étage mais eza bakaro pembeni batie bakaro na mur bakaro pe ya chocolat na barido ya chocolat eza bongo te ngabi non c'est comme ça
Oboni na bandako nde koma parce qu'il y a problème de l'eau na bandako, batu batiaka ba tono la pembeni batekaka ba plastique ya minene batuki tochango pembeni parce que musala ndako etage esila nanu te, babanda kosala yango batia ba mai wana directement ntango ake abike no nazomona batuki moko eza pembeni awa ya nini goza na batuki pembeni réellement ngabi oui réellement il y a des tuki totia mpona bamai bato bagangi tout ça là après bandi koloba bino na famille na bino Michel nde nani parce que le Michel là c'est mon grand frère où j'habitais chez lui et le propriétaire de la maison ngabi non Michel aza aza nani nanga Michel aza grand frère nanga oh bato bagangi tout ça là atuni ngabi aza maître avocat aza avocat moko munene aza maître avocat aza na de jup kana ndimi oh après bandi koloba aloba bilo mwa lukuta mwasi na ye mutu akangaka ye mwasi na ye asambelaka te mwasi te mutu akangaka ye mwasi naza mini mabe oh mon grand frère là lui d'abord avocat yo moko yebi ba avocat ba priaka na bango te quoi asambelaka te sa femme azalaka protocole na cité Bethel il y a des bonhommes sa femme aza intercesseur sa belle-mère aussi azape intercesseur sa femme aza protocole na intercesseur na cité Bethel a des bonhommes mais mon grand frère ne priait pas place qu'on a mona mabe yangwana or lorsque je suis venu aussi église et bimi a prophétisé babilo kwa lukutana moi j'ai tandimana babilo kwa je suis venu nanzela après natala match journée dans match à Real Barcelone Nathalie après match nazongi ndako nakuti mwana musala c'était déjà vers 22h 23h na tout ninga et génie est-ce que mutu moko ko tuna nga te bon comme c'était la nuit azai na pongi a servi kanga biloko abino azongi nalai na butu dérangé mais le matin je me suis réveillé na tuni et génie est-ce que mutu moko ko tuna nga te abino tonton moko ko tuna yo awa ngabi alata kindeni non parce que le monsieur qui m'avait reçu là alata azana chemise à carreau ya manche longue ya pembe ya rouge alati jeans ya chocolat comme ça na perpète ya jaune asa un monsieur là aza épais costaud azana basuki ya pembe gel mais azana basuki ya pembe là ngabi mutongo ya kindeni non tonton moko ya tuna yo alataki chemise ya rouge ya carreau na sapato ya jaune aza un peu mwindu comme ça munene na basuki ya pembe ngabi oh lorsque j'étais à l'église comme adresse eza pembeni le monsieur là tindi batuni baye directement na ndako baye kotuna batala position nyonso ya ndako baki baye bisie nda bando feza kopesa faux prophétie alors leki deuxième jour le vendredi je suis parti babi non bato nyonso baprophétisaki mpona bango baya koseme parole nga mpe naye mpe nga bibo tene ekomi ya boye tozotala baje naye kozwa sikoyo enveloppe ya $200 nazwi enveloppe ya $200 lorsque mpe église ebimi nazoi na ndako na vandi après le lundi le monsieur là est venu oyo ayaki na ndako lorsqu'il est venu directement nga nakangi portail mwana mosala wana domestique bonne na biso amoni abi tonton Patrick le monsieur qui était venu te chercher les jours là les jeudis c'est lui ngabi c'était à quelle heure non c'était vers 17h comme ça ngabi juste na pesi kiti avandi ngabi monsieur nazwaki enveloppe wana te po napesa mbongo nazwaki parce que église na bino boza baventurier yo yaki na ndako alobi kotala bandako lorsque j'étais à l'église j'étais donné notre adresse mon adresse tu es venu kotala ndako ko ça pasteur na prophétie lokuta en plus bino ndio ozana okangama mon grand frère là s'est préparé pour aller au boulot amoni mutu moko s'agenouiller devant nga libanda non frère pardon kofunda tenga directement amoni il m'a dit Patrick c'est quoi na bandi expliquer que non talezaki yo moko iba avocat des alaka avocat na mema bango maître mon grand frère mema bango vidéo
Mais ma bon vidéo, habitude, tu dois appeler ton pasteur, la faux prophète de la Brian. Sinon, je vais te transmettre en ligne. Je vais te transférer dans Benga Batba Ozoyo, pas transférer au Nakalam. À s'excuser là, Bengi Brian, il avait refusé. À Boya Koya, Ti Baliba. Et vous méritez comme 10 heures, pas libérer à Zongi Naekaka. Donc, il y a un moment où le monsieur là, c'est un menteur. Maramunyo so basala kabaza batu ya lukuta moko bazana bango ba Nigeria azali médecin traditionnel aya kosaba biloko na ye bakoma pasteur na mungisho tout ça ba biloko wana. C'est un menteur, un aventurier tout fait. C'est un peu ça l'histoire. Voilà, merci. Je pense que vous avez suivi le témoignage. Il y a un avis sur Patrick. Alors je crois que c'est vraiment triste. Boyoki et Moko, Tolanski, c'était la même photo pour vous dire que tant que tu as dénoncé, tu as bombarder, tu as même la même image, tu as même la makamunyo surtout pour na botala réellement de qu'est-ce qu'il s'agit et puis nini oyo ezo salama. Merci beaucoup Nabino Yosoto. Alors continuez toujours à dénoncer, vous avez des images, vous avez des preuves, envoyez et nous allons diffuser pour sauver quand même le peuple de Dieu. Merci beaucoup Nabino Yosoto. Alors nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Gédéon, merci Nabandekotou au Bazozoa. Occasion Kota là, qu'on partage la vidéo, Nabiso, vous continuez toujours à l'embatter. Surtout vous abonner sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Tukutani Namikolo et Koya Suginzambe à Robat Telabiso. Merci, au revoir.